Likambu ya kokamwa bandeko banzinzi ya minene o ya toilette wali komona wana bazali banzinzi te nzoka nde bazali ba soldat bazali batu bayaki kosala attentat to kotante mwana mobali oyo banzinzi wana balongo bongo Kinshasa bayeti na Luanda kosala bakuna bango eyebanaki ndenge nini kezali banzinzi ya talaka basi oyo kobimana bango talaka basi oyo okobala jeune garçon oyo alobi papa Fisto vina ngai elingaki ebeba soki mwasi oyo na balaki azalaki na losambo te motango azalaki na inikini kotanga bongo na université ya Kinshasa tangu na sisa kelasi na zonga kina ngola nzoka mwana mwasi moko ya Manyanga atikalaki bongo na zemi tangu aboti asali ngai ba ventile oyo esuki wana te akomaki na niveau ya kokoma tatou spirituel ebimaka ngai na nzoto na kombo ya mwasi na ngai pasi ya kosakana te boye lisolo oyo ekopesa yo pasi ebandi na Kinshasa Luanda pasi zala na biso Olandango tolali tolamuki tomoni video moko ezali ko circuler sur la toile epai wapi pasteur Walesa azali bongo kobunda na podium na pasteur oyo atikelaki ateya eske bazalaki kobunda ya solo to molimo santo nde akotelaki Walesa aye amoni molimo abe alingi akole satana on ne sait pas epesinga mutu koswa image oyo elingi koloba nini. Dieu devient faible devant les personnes en qui il a investi. Insécurité au niveau de la République démocratique du Congo, précisément na Okatanga, na Lubumbashi, na quartier Machampiche, et pas wapi yaya, babotuba sa terreur kuna upare, ba gens o fala ki basa la base de l'ordre, ba policier, bangonde ba andi ko sala désordre, soki ba moni mutu, ata na balabala, ata devant le port na bango ba kangi, soko pesi mbongo te, 500 francs, 1000 francs, 1000 santé, ba ko sala ba batio na kacho, talaka incident, malgré comme l'inde ko oyo Guy Mikeyo à 40 ans yeba kanga ki kaka devant portail na bango ba kena yetanga kozonga azongi ebembe ya pamba bandeko ya quartier famille na chef de quartier balelisi lokole. Allongé et couvert d'un drap blanc jusqu'à sa tête, Ngoi Mikeo n'a plus le souffle de vie. Autour de lui, les membres de sa famille tout en larmes. Âgé de 40 ans, il a trouvé la mort après avoir été relâché par la police qu'il avait arrêté la nuit du mercredi à jeudi 23 mai 2024 devant sa parcelle située sur la rue 2 au quartier Jekamine Machipicha. Chaque nuit, la population de ce quartier situé dans la commune de Lubumbashi passe des heures sombres suite à l'insécurité qui renforce ses racines au sol. Kama unatelemuka hata muavini batakubamba wanakupika nguvu tena banakunyang'anya vyote huko navyo banakuweka mkasho. Balipika huko ba policier banaua ba pameto. Mais maintenant ndio tunafika kwa mbotuko ba autorité civile kuya juu kuangalia situation ya population na ule banaua. Kokamwa ya kosakana te ba video ebandi kobima après bongo Paru réussi, topé concert réussi à apôtre topé pasteur Moïse Mbiye na stade de Marty concert na ye kasi na kati ya concert wala to moni batu mususu babana côté ka ipare masanga na kati est-ce que masango bana côté ka wana parce que moka ba sponsor to ndeni po batu ko bali côté ka masanga wana balati ba uniforme kamisi batu ya kosakana te mosala na Nzambe il faut les ka a expliquer biso likambo oyo tala.
nous prennent pour les sous-hommes, ils nous prennent encore pour les esclaves. On doit leur montrer que nous ne sommes pas les esclaves. Wana Maloba, il y a capitaine Ibrahim, le président de Burkina Faso, Oyo Alansaki Bongo et pas occidentaux. Exemple à suivre, c'est un message fort, Landa. Qu'ils aillent défendre les droits de l'homme partout dans le monde d'abord avant de venir ici. Parce que ces gens nous voient comme des sous-hommes. Ils nous voient comme des esclaves. C'est comme ça dans leur tête. Ils n'ont jamais changé de logiciel, mais c'est à nous de leur montrer que nous ne sommes pas des esclaves et nous n'allons jamais accepter cet état de fait. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokweya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo Mbote na bino bandeko balandi ya Radio Lokole Télévision bisika nyos tu bozwami. Merci na confiance pe fidélité bozali ko continuer ko pesa na programme oyo to pe na chaîne oyo Radio Lokole masolo yaya tokutanaka awa chaque fois pona ko beta masolo ko solo la kotala makabo zali ko leka na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala soki Oebingai merci mingi longoni ape matondo ezongomboka yo kasi soki mba liboso yo omona biso yeba ke kombo na biso ezalaka fiston pelende tata ya sedeke to sengi na yo soki omoni biso mba liboso okundi biso na batindeli yo lien to moni lien na groupe WhatsApp Facebook Instagram eloko ya liboso yo s'abonner au s'abonner ceux qui s'abonner ko botana te ko fina bongo cloche à notification pour na okataka ba programme na biso ata soki mu kete to ba kayango chaque fois ceux qui to beti li solo awa li solo oyo intéressé au te ta yo ko partager peut-être et ko sungande ko moko songolo et sika moko pakala voilà yambo to beta li solo ya pasi onde ko John a lingaki to achaki mokumba epa ya jeune fille oyo ya manianga komona esele oyo sele moi si oyo atindeli mobali ba général ba mbolombolo ba soldat ba ndindi balongo Kinshasa ba keiti na Luanda kosala ba dégâts tika to développer oyo modi bongo na sommaire. Nalobaki yango ne bandela tolali tolamuki tomoni vidéo ebimi na église na ebité ezali église à pasteur Wale ça c'est fort possible ezali église oye prédicateur moko bana côté là côté na Chiluba to ebité utaki mbujimba et to apimali côté il se sentait à l'aise parce que Chiluba ezali moko ya ba langue nationale badi côté ya kitoko matere kitoko batu babanda ko kango mako captiver to talibo tomoni pasteur Wale ça telemi aye ko coller prédicateur wana est-ce que ezali peut-être balobi ba spéculation et bimi ebele il paraît wale salingaka soki mutaoloba koloba te nzambe ya Israël nzambe ya Dan non afolo baka nzambe ya wale sa est-ce que ezali pona pasteur oyo alobaki nzambe ya wale sa te est-ce que ezali pona pasteur oyo alobaki ba vérité te et pesi mutu koso ya kosakana te est-ce que mateya oyo prédicateur ateyaki et tout ça qui walesa yango wana yaki asimie est-ce que tango asimbaki amonaki incarnation ya diable na kati ya pasteur wana to amonaki incarnation ya molimo mosanto yango asimba kole wana et pesi polémique ya kosakana te réponse nango nanu tozuite na image oyo nga epesi ngai mutu koso ya kosakana te yango wana moi ça commentaire mingi ezali te kasi na kosenga tala image oyo tozui solution tozui en tout cas profondeur ya makambo oyo ezalaki nini juste tokozonga lisusu pour na to ya ko expliquer yo là dans l'image yango Dieu devient faible devant les personnes en qui il a investi.
totika la kaka na makambu ya nzambe na uteka la bino awa comment est-ce que Paris était reçu le dimanche passé kuna na concert ya Mosal na Nzambe Moïse Mbiye o sala ki plein à craquer ba kotisa ki ekutu na liste ya bato basala ba plein à stade kasi toloba ki yango mwa nungu e bimaki na stade wana selon ba spectacle salama ki kuna ba spectacle wazala ki ya malamu te batu ba sepela ki nango ata muketi ya ba video ezali ko continuer ko bima kaka se ko bima joko na kati ya stade wana boyebi ki na kati ya stade bateka ba rafraîchissement ba bière électrique kamaka na ba concert ya batu ya mokili ya batu ya Nzambe il fallait ki bongo ezala exemple à suivre toyebi que sponsor moko ya ba sponsor ya Moïse Mbiye régulièrement za kana bango za la Maltina je crois mais ouais zali masanga za col mais to moina kati kuna ba vidéo ebimi bazali koteka ba nkoina kati ba skol masanga doge pesi bilinga eloko impressionné batu et tout kimite man batu oteka wana balati ba uniforme cela veut dire j'étais prévu bateka ba yeba ki ba koteka to ba koti na kundelpe ngai pesinga mutu ko soit elekeli batu tala en image o tolongwa na ville ya Kinshasa tokende sikabo na Okatanga précisément na Lubumbashi na quartier Mashimpishwe et pas wapi insécurité ezali ya kosakana te batu oyo zaki prévu basa ordre ba assurer sécurité ya population na bien na bango ba policier bien sûr bango ne ba aller consommer terreur un groupe de policiers oyo soki ba monio na nzela ba kangi yo soko pesi mbongo te ba kotika yote ba kela oti na prison torture kosakana te lokola incident malheureux et comme l'inde de Mobali oyo na kombo ya ngoi miteo azali bongo na 40 ans ye a telemaki kaka liboso ya portail na bango ba policier wana ba kangiye ba kena ye ba sengi mbongo ipara za nango te ba betie torture tango ye kozonga akufi et pesi pasi ya kosakana te ba jeune ya quartier ba tomboki ba chef du quartier ba tomboki famille bango en plein kosakana te to la kisi yango pona ko interpeller ba gouvernement batala makambo surtout gouvernement provincial na national ministre intérieur landela makambo oyo pour insécurité na niveau ya Lubumbashi pasi ya kosakana te to li kozonga na makambo to la kisa kabino comment est-ce que ba civique ba bane ko enlever batu même na nzela ba kagule to la kisa kibino coup de chapeau po bakanga ki batu wana sika wa boye e bani suboye pas zo continuer insécurité oyo pesi pasi so ba mordon ya bano sala ba boye ezali malamu te meto yoki na musika coup de chapeau joli coup de fil joli coup de filet na police nationale congolaise pratiquement oyo ya Lubumbashi ya Okatanga ba saisir quelques éléments oyo ba osala makambo mais talana nous évidemment malheureux oyo et koeli famille un jeune homme de 40 ans oyo espoir ya famille asalaki na université cadre université siko peut-être ezaki ba projet d'avenir pour la libota bokati vi na kaka boye pour na ko semer terreur teni oyo ça ramène la tawa des rapports pour semer terreur la population mais plutôt pour na ko sunga ko battre la population na ba bien naïe landa reportage o. Allongé et couvert d'un drap blanc jusqu'à sa tête, Ngoi Mikeo n'a plus le souffle de vie. Autour de lui, les membres de sa famille tout en larmes. Âgé de 40 ans, il a trouvé la mort après avoir été relâché par la police, qu'il avait arrêté la nuit du mercredi à jeudi 23 mai 2024 devant sa parcelle située sur la rue 2 au quartier Jekamine Machipicha. Chaque nuit, la population de ce quartier situé dans la commune de Lubumbashi passe des heures sombres suite à l'insécurité qui renforce ses racines au sol. Kama unatelemuka hata muavini batakubamba wanakupika nguvu tena banakunyang'anya vyote huko navyo wanakuweka mkasho. Asubuhi pa kukwacha tu fo makuta. Kama una nayo utabakia paka mule kumapiko. Ana mtu wa kwanza. Unasema service inatumia haja. Bakipata mtu kumpango yabo ifale babambe mtu. Wanasema leta kama na bamba mtu ifale achunga mtu na vitu vingi. Tumika na bavagabo beko natuma bavagabo kumelo leta kumola police kumukombo bavagabo bena bamba muntu ba police ndio bana tokea hapo ndugu wetu
policier kila siku msubuhi beo napita 500 francs 1000 francs unashikia beo natembea na watoto bale bavagabo unashikia bambe bo me huyu mtoto c'est cadre universitaire et unatoka huko mpango anafika pale banamubamba banampika banamuua me imashiku yote unaona kuna bibi na watoto haina bien unatachunga watoto na bibi ni nani ni leta ube ni nani ndio sisi tubeba charge shishi bandu wake leta tumia kazi yake. Pour les chefs du quartier, c'est pratiquement le même plainte sur les lèvres. Kijana mwanaume balipika huko policier banaua pameto. Mais maintenant ndio tunafika kwa mbotuko ba autorité civile kuya jua kuangalia situation ya population na ule banaua. Ndio hapa tunafika hapa na magharibi tulikuya tena nabo tunaanza kutafuta position kagine tunaanza kufanya. Mais en attendant rapport ya général ananiambia kusema acha ubamba 4 policiers ya ile ilifanya les gaffe. Jean au téléphone, certaines autorités en charge de la question nous ont réservé un silence radio. Seul le vice-gouverneur de la province de Haut-Katanga a déclaré que les auteurs de cet acte sont aux arrêts et que la situation serait sous contrôle. Dans l'entretemps, la famille a refusé d'acheminer la dépouille au funérarium. Les jeunes du quartier s'arrangent pour un soulèvement afin d'interpeller les autorités, car l'insécurité dicte ses propres règles au quartier Machipicha. Voilà, c'est pratiquement la situation qui prévaut ici au quartier Machipicha, rue 2, Gelor Chamba, pour le compte de Mbegu Radio et Télévision. Tolongwa na République démocratique du Congo, Tokenesika na Burkina Faso et Paiwapi. Président de Burkina Faso, le capitaine Ibrahim a lancé un message fort na ba décideurs na ba occidentaux. Toyebaki toyoka kuna nungu zalaki oui c'est vrai après coup d'été à capitaine Ibrahim azo continuer ko épater Afrique mobimba. Ba jour e koya Burkina Faso et comme l'un peut-être il y a pays et makasi en Afrique pour au capitaine Ibrahim azo sala. En tout cas, il faut avouer qu'il y a sala malam kasi boyebi yango ba décideurs soi-disant batu o bataka batu na pouvoir batu o balinga ko zali kolo ya batu balinga kateba mona un président africain noir surtout oyo aosala que population na et vivre normalement ba kolukelo makambu ba ce qui est à massacrer population human rights rush human rights et kenagino ba massacrer la population contre les rebelles contre eux c'est faux. Alors lui il a préféré lancer un message fort, il a été clair en disant ceci: ils nous prennent comme des sous-hommes. Ils nous traitent encore comme les esclaves. On doit leur montrer que nous ne sommes pas les esclaves. On doit leur montrer que nous ne sommes pas les sous-hommes. C'est pourquoi nous devons travailler. Rappelez-vous, unissons-nous. L'Afrique doit s'unir pour devenir un. Imaginez-vous, il y a les loyaux. Dans le barango, chaque fois les Cambouyo, c'est un peu d'imaginer. Avec scandale géologique, minerai oyo Congo ezanango yaya, na technologie oyo. Afrique c'est ça lango ce qui va sangani aussi ba maghrébin ba tekela biso banque centrale tout tient ngo na Cameroun atana Burkina Faso. L'Afrique va devenir la première puissance économique du monde yaya. Au moins les États-Unis za kawan ils a presque un continent ba province au moins reste presque un pays yaya surtout sangani en Afrique to koma danser to koma vraiment performant, tous les numéro 1 dans le monde. Et les Occidentaux ne veulent pas que nous puissions s'unir comme ça. Les leaders africains, comprenez ça. Quand vous comprenez ceci, au moment où l'Afrique est Afrique, on ne veut plus de leaders. Eux, ils se laissent manipuler par les décideurs. Ils se laissent manipuler par les gens qui manipulent ces mondes-là. Ils se laissent manipuler par les malfaiteurs. Ceux qui vont utiliser ici, d'ailleurs, au moment où l'image sur la toile, non, n'est-ce pas? L'ex-président sénégalais Macky Sall, l'homme fort du Sénégal de l'époque, le Bamoni dans les rues de New York à Otambola Yemoko. Frère, comment est-ce que nos présidents africains après les pouvoirs sont dévalorisés? Batika la rien néant, mais au contraire, bango si ba président bango batiki pouvoir, ba komaka batu minene, ba komaka ba consultant, ba lingue le quoi comme en Afrique. On a suivi l'aventure. Mbali Bosto Mona, un président sortant à Congo et un président entrant. Israël Kitoko, c'était beau à voir. Mais Basali Touba tia cacophonie entre les deux présidents. Il y a Congo pour voir na koyo kanate. Pour Israël, bango pas gagner kuna. Oh, retenez toujours le peuple qui gagne. Exemple, il y a président Ibrahim, capitaine Ibrahim.
Traoré était à biso par président africain Moussoussou. Landa, message au suivant. Qu'ils aillent défendre les droits de l'homme partout dans le monde d'abord avant de venir ici. Parce que ces gens nous voient comme des sous-hommes. Ils nous voient comme des esclaves. C'est comme ça dans leur tête. Ils n'ont jamais changé de logiciel, mais c'est à nous de leur montrer que nous ne sommes pas des esclaves et nous n'allons jamais accepter cet état de fait. Dans l'histoire du monde, il y a eu des guerres. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, les peuples se sont organisés pour se défendre. Un peu partout. Mais il y a un pays qui ne pouvait pas se défendre, qui était obligé de venir prendre nos ancêtres pour aller les défendre. Et aujourd'hui, ce même pays veut nous donner des leçons. L'hôpital qui se moque de la charité. Non. Vous êtes les descendants de ces mêmes ancêtres qui sont allés défendre les autres, qui ont libéré le monde du nazisme. Aujourd'hui, vous vous battez pour vos terres. Ces mêmes individus osent créer des termes pour vous salir. Nous nous opposons à cela. Nous ne serons jamais d'accord. Continuez à défendre vos terres. Ce sont vos richesses qui intéressent ces gens. C'est notre or, c'est nos minerais qui les intéressent. Sinon, pourquoi venir chercher des villages entiers pour s'accaparer de nos terres? Donc, nous allons combattre et nous allons récupérer nos terres. Nos richesses, ça nous appartient. C'est pour nous, c'est à nous que ça doit profiter. Et à nos enfants. Je vous encourage donc à garder en mémoire que cette guerre, c'est pour nous sortir de l'esclavage. C'est pour notre indépendance. Et vous devez garder le moral haut. Restez debout. Ne jamais céder aux manipulateurs, à ces individus qui ne savent plus cette notion de patrie, ou à ces gens qui viennent de l'extérieur pour essayer de nous dompter à travers leurs termes qu'ils ont inventés eux et leurs organismes qu'ils ont inventés pour nous asservir. Combattez, avancez, faites tout ce que vous pouvez faire. Puisez, comme je dis, dans vos ressources culturelles, dans ce dans quoi vous avez été forgé depuis le village là. Puisez dedans et faites cette guerre. Restez concentrés et restez debout. Alors, il faut qu'on se rappelle quelque chose. Dernièrement, il y a une soi-disant ONG. Ce n'est même pas une ONG, parce que ONG c'est organisation non gouvernementale. Mais ils ne sont pas non gouvernementales parce qu'ils sont financés par un budget fédéral, par un État. Cette soi-disant ONG-là produit des rapports pour dire que voilà, les FDS, les VDP font des exactions, c'est rentré là, c'est sorti ici. C'est pour entacher votre morale. C'est pour vous faire peur, pour vous empêcher de pouvoir combattre. Non. D'ailleurs, nous allons porter plainte contre cette ONG. Parce que il faut que les gens comprennent quelque chose. Ce qui nous arrive ici, c'est vrai qu'ils ont manipulé une partie de nos populations au Sahel ici, mais ils n'avaient pas cet armement-là. Qu'est-ce qui a amené l'armement assez important dans leur rang? C'est la Libye. Qui a détruit la Libye? C'est cette ONG, cette même ONG qui a fait ces rapports mensongers et donné à qui veut créer une rébellion pour que les gens interviennent et faire tomber Kadhafi et la poudrière se retrouve déversée au Sahel. Ces millions de vies qui ont été ôtées dans le Sahel là, on doit porter plainte contre cette ONG parce qu'elle est responsable de ces rapports mensongers qu'elle a fait pour consolider cette thèse d'attaquer la Libye. Ils n'ont pas de leçon de morale à nous donner. Regardez le monde. Qu'ils aillent défendre les droits de l'homme partout dans le monde d'abord avant de venir ici. Nous avons la chance d'avoir des situations similaires dans ce monde-là. Vous vous êtes engagés volontairement. Il y a des pays où on prend de force, on tue. Tu pars ou tu meurs. D'autres même en voulant fuir finissent par mourir. Ils ne parlent pas des droits de l'homme. Parce que ces gens nous voient comme des sous-hommes. Ils nous voient comme des esclaves. C'est comme ça dans leur tête. Ils n'ont jamais changé de logiciel, mais c'est à nous de leur montrer que nous ne sommes
pas des esclaves et nous n'allons jamais accepter cet état de fait. Il n'y a donc pas à se laisser berner par leur histoire qu'ils racontent à qui veut l'entendre. Il faut rester concentré sur votre combat. Restez concentré. Nous savons ce que nous faisons. Et même actuellement, le commandant BVDP m'a dit qu'il y a une session de formation des droits de l'homme au profit des chefs de groupe et leurs adjoints qui est en cours. Si nous faisons des efforts, nous savons que c'est pour nous. Nous ne faisons plus quelque chose pour plaire à quelqu'un. Nous le faisons pour notre patrie. Et vous êtes engagés pour ça. Défendez votre patrie. N'écoutez pas ces individus-là. Ils ne doivent pas entacher votre morale. Ya tokomete na osika bo lisolo ya John kombo ya ndeko ya pesi lisolo kombo na ye John azali mutu munene na Angola na Luanda wana mwa to betela to audio na ye exactement to ko beta lisolo po na yo o comprendre ndeko John azali bongo médecin munene azali médecin na Médecins Sans Frontières. Alors lisolo na ndenge na papa Fisto beta lisolo o po na ko penye ko tali sabatu bilinga linga oyo tant de kola. Oui, c'est vrai. Yebaka moi si no kene na ye, moi si no kolinga po. Là d'ailleurs, c'est très mauvais. Yoka histoire nanga esalaki ndengi nini. Ndeko tuna lobi bango abiba Fisto ngai nazali angolais 100%. Oba lobaka oba zombo basaba angolais bakongo teme ngai nazali pena angolais 100%. Bakoko na biso, ba mama na biso kimara guerre na Congo. Basera ba guerre ba sa Veronica wala to kimara na Congo, to koma ko fa na Congo. Encore une fois de plus na sengi merci na Congo parce que Congo kaka lokola ndenge papa sunda lobaka, bangolais ba ko benga na ba congolais na Angola te parce que Congo etangisa ba angolais. Ba kondi mingi ya Angola lelo batangaka na Congo. Alors ceux qui ba congolais ba yekuna bo tretaka bango kitoko. D'ailleurs Congo, Angola, Congo Brazzaville et ça la kaelo komoko. Yango papa sunda benga yango Congo ya Kinshasa benga yango Congo dia kati. So Congo ya Angola so Congo ya côté so Congo dans toti la so nini wana. Donc Angola, Congo Kinshasa, Congo Brazzaville eloko moko to benga na bande ko kuna te. Bref. Papa Fiston Nathalie Bakalesta na Congo, les sessions na Kotipe Université à Kinshasa. Papa Fiston na ko sala médecine. So ki na tango na sisa ki médecine, na CDC médecine bo pendant que na ko tanga, na zalaki na jeune fille moko ya Manyanga. Jeune fille wana zali Munyanga, kombo na ye, abi Papa Fiston benga eka kombo Sele. Na ebité bakati Sele, kombo na zali Celestine, Celestone, Céline na ebité mais benga eka kombo Sele. To benga epe kombo Sele. Boyebi yango biso betaka lisolo kaka ndenge ba pesi biso. Soko bitanga kombo to kotanga kombo. Soko boyi tutanga kombo te to kotanga kombo te. Bref, Sele. Papa Fisto na bana ko bimana fimo ko ya Manyanga kombo na ye Sele. To bimana biso to bimaka consort tango nga ba étude na nga esili. Boyebi ke liba ezaki liba la teza ka kibusheri kaka. Tango ngai betude na ngai esili, j'étais obligé ya kozonga siko na Luanda pona na kende koluka musala. Tango na zongi na Luanda na jupe musala na Médecins Sans Frontières na bandi kosala eleka na ngope. Papa Fiston nga na bala kutu na Luanda na bala na nga déjà na bota pe na bana. Jo mususu ka boye na yoka po bandeko na ngai musu batika na Kinshasa, ba mama na so musu batika na Kinshasa, ba bengi ngai, ba yebisinga John, oyebi fina yo bana ko vivre na yo wana aya awa ayebisa biso que non, otika kai na zemi et consort abota moi la kutu ya muke ye to moni mwana oyo elongi penda ya yo, peut-être pour la charge en attendant. Tomoni moi la pena elongi oyayo. C'est vrai, ça va les kambote. Papa Fisto na yoki ndengwana bobo. Azaka même moi, mwana ya mobali ça va les kambote na yoki. Et l'équipe que Papa Fisto na zalaki na bureau na Médecins Sans Frontières na mona kaka mbala mo je ne sais pas bayeba kindenge nini na mona kaka mbala moko bayebisinga John bazoko luka yo bazo luka ngai epa ya nani ndeko John tangu babengi ye babino bazoko luka o libanda abimba kaka boyo ya kuti mwasi na ye wana ya kala, chéri na ye wana ya kasele na mwana
oyo babezaki mwana na ye bino bokomi awa ndenge nini oyo otikaki ngai na zeme kosobo oui bayebisaki ngai mais avant boya awa ifalaki bosala nga si n'est-ce pas ngai na sina bala naza na mwasi na ngai na bana bolikambu te basi bakomaki ya papa Fiston nazwi bango natie bango na hotel moko songolo na Luanda wana natie bango na hotel nga na zongi na salike na futeli bango moi 4 jours moko boye puis na c'est bango na ba bonne condition c'est bango no bino bozonga dans 4 jours soki bongo boya koto to ko bongo sango dans la miable boye ba ndenge nini bokoya boeza désordre papa Fiston tiki bango ndenge wana na soki parla bango très bien 4e jour koka il fa le ko la 3e jour ba kozonga lobby na ye préparation tango to soldat bango bokozonga lobby na butu wana mwana mwasi o sele a piqué crise tanga piqué crise benga papa ouais moi piqué crise na eto to meme l'hôpital wana à quel hôpital a sali quelques jours hôpital abimi a commis bien alors bah continuer ce jour na bango papa Fiston qu'est-ce que j'avais remarqué chaque fois bah commis prêt ya kozonga soki ba kozonga lobby lelo il faut appliquer crise nga bana comprendre ngote asali bongo 4 fois ce qui fait bah ça le kola un mois dans hôtel wala na Luanda ce qui m'a coûté trop cher parce que l'hôtel moko ya bien peine ya kosakati papa Fiston alors j'ai vite compris pour la nini na 6 mois si oyo bokozonga jour un jour avant azo pika ba crise na koyebisa pekra eloko moko te la fin ni ndengwa na tiki ba ndengwa na sombi de ba billet makamunyo surtout na bisika atana yewa abino ça va na si moi na bozonga tel jour que ça mama te cette fois-ci moi na pesa yi mama te taba komiona ba yeka ba jibango ba te bango na bus bref papa Fiston bazongi Kinshasa bazongi na pesa ba mambongo suffisant au mama ko ça peu commerce o moi na pas autant à classe pour meate papa Fiston eleka nango pe normal nga pe na bala na ngai na beteli pe mwasi na ngai oya ndaku lisolo ndenge bayaki na ngai ko déranger tena esma moi tengo za stressé mais siko bazongi na Kinshasa papa Fiston eleka ba anebele eleka ba anebele imaginez-vous bayaki ta jeune fille yaki ba 8 ans 9 ans sikoyo tango jeune garçon oyo akokisi 17 ans aye kozonga baya siko Luanda bayebisa nga eloko moko te baya na ndenge na bango soki bakomela yi pa nani je ne sais pas c'est pas mon problème bakoma te bakomi siko quelque temps après oui c'est vrai soki siko numéro de téléphone na ngai moi na benga nga no papa toza de toya de na Luanda ça fait soki un mois yango boza na Luanda esika nini toza esika boye boye kwebisa nga te po ado mama la baki so ebisio okolinga te toya alingi ya koluka na vie na biso awa papa Fiston isalinga il passe na bio mwana oyo azokoma des jeunes garçons na Luanda ba jeune garçon ba la repé mame comme ça na récupérer ye ko vanda epai na ngai na bandeko na ye azwa éducation na kotaye classe ya malonga pona akoma mutu asunra si mama na yepe un jour ce qui n'était pas mauvais papa Fiston na keina ndaku na solo na madame na ngai pe aboyaki na ete andimaki yango ça va yakanaye na keito kena inde na madame o ya ngai papa Fiston to zwa moi jeune garçon na ngai wana na ina eme na kotanga kombo ya jeune garçon wana ti to zwi jeune garçon wana epa ya mama na bango moi fille moko ya manianga kombo na ye sele abto benga ye sele ba ye na ye para ngo tangu to ena na ndako papa Fiston esika siko film e bandi siko histoire pena e bandi ya moko to pesa mama olangi raisonner na deko loba makambi ya servitude to nini ko yambaka batu na ndaku ya moko na denge mabete etalaka mo angele obota mwana moko libanda ozalaka na mwana moko boye ndeko boye ndeko na congé est-ce que ya soki muta ye congé pa na yo ozalaka na poto ozalaka na Afrique du Sud to ozalaka wapi ya soki muta oke de vacances à préparer n'est-ce pas comment on a vacances na makanisi na yo ofana ndako wa mutu comment on a vacances ote na ofana ndako na ndenge nini ozo que les vacances na Kinshasa o que les vacances na Europe na Afrique du Sud na Angola bongisa ka mbongo na ya hotel o papa Fiston yo bandi ko pekisa batu ba ya mbaraso batu ndako na hotel na pekisa batu te na zo peni o kaka on ne sait pas muto na ndako na intention nini d'ailleurs tango zo voyager o que ndo api ya sala rapé angele mu pape akwela ndako na yo zaka na petit poisson sur les anti poisson talatine anti poisson o to bakite to yobi o ebité mon père azoya azoya na esprit nini bine ba to sape awana ba soko ya mbona ndako na bango na esprit nini ozo comprendre ya ngo to penio ka to tsa ba j'aime ko tselanga ba j'aime partager mission tselanga ba j'aime ya voilà
Tango jeune garçon langa kota ndako heureusement ça ne bandeli moi si nanga aza mutu ya mabondeli moi si wana sambela kama kasi kaka jour wana liboso po biso na famille avant tolala to sambela kana biso ba 20h to sambela biso surtout na 0 euro mona moi ça nanga la buki abandi ko sambela boso nga fatigue peut to sambeli tala moi si ya malonga ko bala moi si face à la famille ya mabondeli est-ce qu'on comprend ce qui est bien to bandi ko sambela butu to sambela pour de passer chambre et to sambeli na butu wala to madame sambeli na tongo madame yebsinga na loti bando tu ya malamu te na loti pena bien te na loti bien te na loti bien te na loti mabe makasi mabeni no loti wana bite na loti lokola ndaku na biso to ke sika moko boye na moni ba soldat ebele ba encercler ndaku na biso donc c'est comme si ba tchebiso na résidence surveillée mais résidence surveillée wana moni ndoto wana malamu te papa lobino wana monsieur John esi moi c'est non tam sur ça ngaka ndoto premier te papa fiston au fil du temps banda mwana wana yaki na ndaku na biso papa fiston mwana oya ngai na komi kolota ndoto oyo moi stanga lota amona ki ba soldat tala message ndenge nzamba pesa rabatu moi stanga mona ya bena ba soldat mais ngai plus tard na ekola la jour mususu na moisiko papa fisto tala bandindi ebele bandindi wana batondi na ndaku na biso beko sifu moni bandindi oyo na ba cabinet oyo ya Kinshasa wana ya Afrique oyo bazaka minene wana ya bandindi wana ya tena image bandindi wana bandindi bomo na wana yango wana histoire obomo na bandindi yango wana bandindi yango wana bandindi bozo na wana aiba fita mona bandindi ya kosakana te na ndaku sikoyo na ekomona na kati ya chambre na biso na kati ya ndaku mwasi moko boye na mapapu lokola angelo azo pumbwe na mobali moko bazo pumbwe pendant ce temps na olota ndengo papa fisto mwasi nanga mwasi ya mabondeli nzambe pa otalisa yeke mwana oyo asala misala ya malamu te mwana oyo ndenga ali awa eza na possession moko malamu te pas ya kosaka te chose grave tangu tongo etani papa fisto to la muki boye ndenge za kabona muki na mwasi na mbali na chambre te bandi kosola mama wala John FC mwasi na mama tala lisolo nga na ndoto nga na loti bandindi boye ngape na loti malamu te ba yebisingo de mwana sana misala ya mabe et puis na lotaki mwasi moko na mapapu na mbali ba otambo na ndako ça va le kamute to benga mwana aya totuna ye tangu babimi na salon papa fisto bamboni na mire ya ndaku na bango ya salon na cuisine partout tala badia bandindi obozo mona wana yango wana basoda papa fisto monsieur John na mwasi na ye bazui biloko babandi ko bomba bandindi wana baboma bandindi obozo mona bakoyi na se wana baboma bandindi mususu de sauve qui paie ya ndaku na yo zala kana bandindi yo zala kana poto chaque fois bandindi batonda ndaku na wabwe ndenge nini ozala kana Afrique du Sud ndaku no sika bandindi bazala ata bampese ata opompe kisa bampese ata opompe bandindi basila kate bandindi wana bazali batute bazali batu ya solo to zali bandindi ya solo to zali nini ozoli ambanga te bandindi bwe ndenge nini yo na Afrique du Sud bandindi na ndaku yo na poto bandindi na ndaku to sosolako baboma bandindi entre parenthèses ndeko moko azara Belgique betelanga so papa fisto bandoki ba otakenga mikolo na ndaku na bandindi ya solo na ndaku na papa fisto na boma ndindi abimisa makila est-ce que ndindi azara makila na ebite ya besa biso ndindi azara makila obomi ndindi makila bimi wana mutute on ne sait pas papa fisto boma bandindi wana ebele obomoni wana misu ba palangani ba kei ba kimi abi oyo commissariat moi c'est singa bandindi ba sina malamu te bampese bampuku sina malamu te na ndaku mpuku maka pauvreté ya kosakata na ndaku so boni mpuku na ndaku na bino mabe koti d'ailleurs tu l'as témoignage ya prophète moko alobaki awa soki tango bazaki na monde wana bana ko baluka mpuku so boni mpuku akota ndaku ya luka mpuku wana boma ye mpuku ya kana esprit ya contrôle ya pauvreté na ndaku kosakata te mpuku akosa ndaku te to benga mwana na zi autorité to sambeli to tuni mwana yo epsanga nanu yo za ndenge yo sa misala mabe papa fisto mwana andima pression le kaki na bona ebite soki molimo santa moi stanga ndeni mwana andima abi oui noko na bisonde apesa kanga
kindoki na malala apesanga kindoki na nguba ya makamu ya nguba oyo pekisaka bana bidia yo zalaka na poto mwana na oso akeba pa batu fali ya kaka ozalaka na Afrique du Sud mwana na fali ya pa batu atala Afrique ata wapi yo kepa batu yo musalo wa kolia ezala batu musuja ya keba kindoki pesa bloko olia même na ba feti yo ke feti ozalaka na poto mutamba na sachet na poche na yo papa oyo ok fete ata la poto ata matanga te mama tselanga mwa mikate te tselanga mwa mikate na mwa nini na kolia ngo na ndaku yo kedaki matanga okedaki fete toko na basache ozape na poto solité to te kutu mona awa ba papa na poto ba wera liputa na ba sandwich na ba samusa mozaka na poto pasi keba na bilia okozwa ngo ya kimukolo okoyeba te. Maman Mylène, vous comprenez? C'est que bien. Et qui n'a qu'un dengo. Mbotenayo, la première dame de Belgique, Maman Marie-Thérèse, on est ensemble. Na bosanité Eric Chimanuka, le prince de Barcelone. Longoni Ape Matondo, na Trésor Pindi. Na Madrid, le prince de Madrid. Maman na bana mai tu à Madrid ou na restaurant, il y a moi na mai na biso trésor pindi to lia to mais la pour supporter moi na mai quoi et kindaka ndengo wana. Voilà, maman Emezola de moi toujours présente na monio mbote na yo na bosanité. Viki Mabonza na Sénégal boza ebele la Zaïroise ozali wana wala na ba oyanga ba tupena ba membre pena effectif ba membre gold ya radio lokole. Est-ce que bokomi c'est que bien. Papa Fisto, moi, dans le but, non comme t'appelles ça, kindoki na nguba. Oh, tu es bien, mais tu as dit, ah, tu vois, banzabi, bandindi, wana, bomoni, wana, ça, bandindité. Et ça, li, ba soldat, ba zokoya, ba soldat, ba yeko, ça, la expertise, parce que, oh, tout le monde a dit, sous, moi, si moi, na ma papou, azo volé nanda, kuna, mo, babi, wana, eza, maman, na bisone, ala, ki, wana, bandindi, wana, ba saï, ba soldat, na ye, ya, ça, li, reine. Oncle azali roi fille manianga comme on a scellé to beti di solo ndo ape soto beta tant que moi mboka te trobiga fille manianga scellé to ebite za Célestine et Céline Dion Céline nani on ne sait pas scellé yemoko John da ape di solo John azali Angola 100% John oya bamona ki ba papu wa mwasi wana azali ki mama na bango oya mobali wa azali ki oncle bango bandindi wana oya wese bo moni wana ezali ba soda ya mama na bango tala oya soki mokodane kat ba gêner ba soda fo ba ya ba sa sécurité eza de boy pasi ya kosakana te likambute mais papa ndenge ezali wana mama osala nyonso tu aboma mwasi na yo mama ozala ye po ye azongo na libala na ndenge nini alinga boma ya sepete ndenge bosalaka na ye na pasi shiko koma na mbongo alinga ki yo bala ye ya obala mwasi ya kindoki ndenge nini na yebite pasi ya kosakana te. Est-ce que qui vous dit que so bozalaki na concubinage ki copinage na ki mwana muke na ki mukolo il faut bobalana keba ya esa na bato buso mona na ki mwana muke bazalaki ba pire koso bokoli bozo linga to zongo na ki amitié na ndenge nini. Est-ce que tu es état d'esprit à mutu moko na moko esa ndenge nini. Est-ce que bokomi to solika pembe vous comprenez et peut s'y passe papa Fisto jour wane leka prière mais banda jeune garçon na ndaku ezaki malamu te asala kaka 1 mois et demi na ndaku jour musu papa Fisto dans les vies kaka boy na lali na butu na sentir lokola mutu akomanga na nzoto na bi oyo ko muzoba na la mugala tongo ba betanga tatouage ya kombo ya mwasi na ngai ya ki stress na tatouage wana voilà ba koma kombo ya mwasi na ngai koma mwasi na ndaku toroba yango te mais ba combien on a sens inverse na pesi lokola na lokola kombo na saka kombo ya imoko o ba femme ndoki wana scellé voilà siko ba komi yango na travers ndenge bomo na wana boyebi lokola ba ambulance oyo ya ba arabe ba komaka à travers non ambulance komaka ambulance boye mais bango so ambulance komona ba komi ambulance na sens contraire et bandi po na gauche non et qui na droite écrit ya bango so komi yango ba na droite et qui na gauche. Est-ce que vous comprenez quand vous montrez la vidéo wana ya nde bomo na vidéo wana réalité papa biso ba komanga ndengo wana
tatou nga na beti tatouage te nga zali médecin siko tatouage bonga na toto boye nini toto na mwana o allez fata prière ya moi si na nga zalaki musuya si ya mabondeli yango wana mama na ndaku zalaka mama ya mabondeli moi si fois sambelaka moi si nda simbaka libota est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Osimbi c'est que bien et kendaka ndengo wana voilà na tongo lotuni mwana mais qu'est-ce qui ne va pas bonne nini talanga itato binga smabi maman de ko beta o tatouage ndengo wana azoko linga bindo aosala nyonso tout pour na bino kabwana mama oyo ya kota kuna kombo za babanda na gauche et que na droite ya tiango na sens contraire atiango na sens contraire abandi komo na droite pour que na gauche pour na esala contraire bobanda ko swana ti divorce sala mapo ya kota as esa boye banda batana makambu na mokili oyo bosambela papa viselo kwa le manga 3 fois après prière et action biminde ngwana et ça la taba descendre elimo ya ngombo et manga 3 fois papa fisto ba prière kaka auto sambela tout ça ba prière ya kosakana te ti elimo papa fisto prière eleka ki makasi ya kosakana te jour musu na tongo boye ndeza tolala ka boye na tongo tola mukaboye tout le monde mwana zate mwana kima ye moko azwa biloko na ye atika na bilamba na yemso osombela ye moko bima kena moto eleka makasi akoka moto ate a rejoindre maman na bango ba fisto tilelo sele wala mwana baza na Luanda na ebite baza esika nini na lukara pango pete bayaki pa détruire vie na ngai papa fisto beta li solo oyo pona openie batu mususu salaka attention surtout ba jeune garçon ba ya mibali talaka ba fi oyo okutana tala ba fi no kene na ye est-ce que fi no susuro il faut que de kaka na ye salaka attention yo bino ba prudence ezalaka te tangu bo sangisa nzoto yebaka o sangisa nzoto na nani ya ba elima bazali ba fils du diable ba démon bazali na mokili oyo ya ba fi ozomona okomona ya et puis c'est simple pour baba o basala misala mabe okomona yo mwana mwasi olobaka mingi pa fisto manyanga wana sela bade koloba trop yo mwasi kaka asala masolo koloba lokola ntaba mwasi oya bangaka mibali te esika ba garçon bazali yepe alingi kaka aloba salaka ange na basi ya ndingo wana salaka ange na basi ya ndingo wana ba jeune fille ya ndingo wana ye alinga ko discuter ka na bana mibali wana bo mona esiko wana azomona bino pamba jora yekuna za princesse za moko sana ba garde corps yaya ndaku na yo banzinzi bazalaka trop banzinzi wana bazaba nani nani ango aza général na ndaku na yo o banzinzi wana bayaka kokengela ndaku no ba fourmi bazalaka mingi nani ango aza général o ba fourmi bayaka kokengela ba fourmi bazali ba soldat banzinzi ba soldat ndaku no bazalaka na mpuku yo na États-Unis d'Amérique yo na Europe l'Afrique du Sud ba mpuku na ndaku boneni est-ce que sosoli tala li solo oyo ya John na sele ekopeniyo li solo na biso isuki awa soki li solo oyo etuki mutema na yo eza peut-être li solo ya famille na bino peut-être yo bi vérité nango benga biso to beti li solo kaka ndenge ba pesi biso fonctionnaire ndengo wana soko moni to beti yango mabe obengi na limemi ya papa fisto li solo wana eza li solo na biso tala kutu boye lokola boye bi solo to betaki oyo salamaki na Arras na France oyo ndeko apeki témoignage ya mwasi na yemoko boye abalaki mwasi ndoki na Gabon akeye na pote consort bisolo wana ememi batuti na tribunal bafundani na tribunal na parquet bakokene procès yango bokomona so boluki émission to tiango na down parce que comme na procès court stop benga ngonini tribunal français benga kibiso avec respect mais fiston c'est radio le collé oui to bengi za tribunal familial na France so na ina ngwana RS awa to na dossier à monsieur tel moi c'est soki bafundi pona mama document to ko utiliser émission na yo oyo comme étant support ndenge ba bengi ngonini blasphème évidence mais ba benga ki abi soki la bosse terme ba employé qui wana donc premier ate to ko utiliser mon ndenge wana pona moi si ceux qui afundi mobile na ndenge wana bon na bien pona ko creuser ko causer ba nuité to tia ngona nous down pendant quelques problèmes pendant quelques temps yango tant to pesa ka masolo awa masolo mususu bo remaka biso to ko beta yango biso moko mususu bo to beta yango za raté ko senga concerné moko a beta yango pour ba comprendre imaginez di solo to beta ki wana Arras so biso to beta yango et ngo za pesa prédigiste probablement prédit en fait
et ngos la mabe pour la chaîne na biso n'est-ce pas. Voilà, ce que vous allez sur la biso benga biso to ko beta liso na yo kaka ndenge olingi ko tobete yango soko lingtanga kombo tokotanga kombo soki po boyi totanga kombo te tokotanga kombo te biso to fonctionnaka ndengwana na radio de Kolé télévision. Merci l'équipe technique qui nous a tenu compagnie. Bozomo na muke toujours amélioré studio na biso boy pour na couper sabino un grand travail. Voilà, merci na bandeko ba penser qui na biso na radio de Kolé pour na renforcer équipe eza munene bomo na ba qualité image kitoko boye nyaso wana ezali ote ko bunda pona bino yaya yo mesna ko saka ba dim l'église ngwa ba zo teka masanga na stade église ngwa ba ko bunda soutenir radio de Kolé sur tous les plans pona to era toujours un effort pesa biso masolo vrai ote ko beta pona édifier batou. D'ici là, portez-vous bien, santé de fer à tous. Chap chap et tchara. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro